14 mars 2022, bonjour, bienvenue dans l'émission Kindoki Politique qui a mon konailo numéro ya sika. Oyo tozali na sengo mingi ya ko présenter les bino bon début de semaine biska bon so bozwami na mokili mobimba ko landa basango ya mboka Congo na nzela ya émission Kindoki Politique. En tout cas toza na sengo ko ba ke boza ebele partout dans le monde wa bisika boza kawana pona ko landa biso ko encourager biso pe ko poser ba question na bino. Alors boyebi que mokolo ya lelo drame moko ya munene sayema ki na mboka na biso uta lobby déraillement ya tram moko na Luanda ba o esali bongo 75 victimes. Drame yango ezali bilan ezali ko salourdir et ezali ki 60 kino siko et commis 75 victimes. Félix Tshisekedi, président RDC depuis Bruxelles, a présenté ba condoléances naé na ba proche ya ba victime oyo. Alors na cadre émission politique ya lelo to yambeli bino mwana mboka Anissé Loleka azali bongo coordonnateur il y a le pouvoir en mars naé to sur la question d'actualité ko bongo la constitution madame Tomabe rentrée parlementaire il y a session ya mois de mars nini kozela na ba députés nationaux polémique autour ya santé à chef de l'état. Est-ce que il fallait que nous se salima ndenge salima kiwana nini ko lobela na cadre yango mwana mboka Anissé Loleka mbote na yo. Mbote maman journaliste. Bonne santé. Santé ça moi muke malamu nangolo nzambe parce que nabisaka yo comme d'habitude que soki nzamba batelite oyo batela osala musala punda ata nyonso tosala kana kata mokili nzambe ne mutu azali na liloba soka yango wana na pesaka toujours merci losako na nzakomba poende mobateli malamu. Mais na kanisa kipeyo ozana kati ya lingomba ya ba communicateur ya Union Sacrée ba tche mpandi to se retrouver karaté na circuit na au bon moment. Non non mon communicateur et un président il y a un mouvement et là bilo mibale. Moi je suis le président du LPM. LPM ezolakisa le pouvoir en marche. Le pouvoir en marche est soutenu vision et action à président de la République. Et Nazalakana chargé de communication, Nazalakana porte-parole, Namonaki pe Namikole Ute Koleka, Oyambaka secrétaire général, il y a LPM, M. Gilelo la Botamba, secrétaire, il y a le pouvoir en marche, Oyambaka Awa, Yangoana. Qui est président, mais ce que est un communicateur, il y a Union Sacrée sur l'exemple, il y a Sangaya Batou, où il y a gouvernement, où ils ont dirigé Mboka. On va soutenir un chef de l'État, vision un chef de l'État. Batunyo so bazar na bazaka ya gouvernement, te binonyo so bolobela chef de l'État, bozara bataillon sacré. Surtout on va créer le moment où batie bino mpandi boka ende. Non. Ezali non eza mabete na olobi ba communicateur ya Union Sacrée. C'est-à-dire ça na bande ko basangani po ba pesa ka information na makambo etali ko défendre le chef de l'État. Ozomona eza mabete. Ozomona eza mabete so bande ko lelo basali groupe moko ke ba osala pona ko soutenir Union Sacrée. Eza mabete. Ozomona mais il faut ko yeba sikoyo na kati ya batu nyonso baza wana est-ce que batu wana nyonso baza pour na Union Sacrée pe baza contre po ba msusu na bayaka po ba koya ko luka mayele ndeni bakoko déstabiliser makambo msusu po toza na politique il faut ba ki ba ennemi ya mboka bakoko tinda pe batu msusu ki osangana bango kuna po bozo ka information boya ka bosala po ça existe. Mais c'était quand même une bonne idée. C'est la meilleure idée parce que mon ndena autour bisao ngaza président ya le pouvoir en marche. Bisso, le pouvoir en marche, to soutenaka, vision pe action ya président de la République. C'est-à-dire na koki komiko tisate na kati ya communication ya bato o basali ko soutenir Union Sacrée. Ngasi ko nazo soutenir vision pe action ya président de la République. Mais bon ça me ça morote. To boy. Non. Au moins na ibisioni. Baba zo soutenir Union Sacrée. Union Sacrée zo lakzani lisanga ya ba tunyos. C'est-à-dire que non bato FCC bato ya ensemble
na bato na biso ya cash toza kuna bato ya MLC bato ya FDC bato ya ensemble bato ya AA ya Puisse Mabilo bato INC baza kuna na kati union sacrée mais biso le pouvoir en marche biso to soutenaka vision donc bino za na kati union sacrée landa nabi to soutenaka vision pe ba action ya président de la République tango tuni que to za na kati union sacrée qui est l'autorité morale ya union sacrée c'est le président de la République. Il y a moi qui soutient l'action. C'est bon, quand union sacrée. Toujours soutenir. Oh. Et mission qui doit politique est bandit, malgré aux autres qui m'a question, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tout le bénin. Na répondre que non, na koki ko sangana te, na bato, na kati ba communicateur, ya union sacrée. Ozomona. Wana to kozala to kotambola son zela moté. Moi je suis le président. Il y a LPM. Na koki jamais kokende sous koza na kata communication ya union sacrée des sous. N'est-ce pas? Il faut comprendre mais ce qui li kambo sali biso le pouvoir en marche tant to soutenir président de pour défendre na ndenge na bino. Mais il y a na biso non biso le pouvoir en marche to soutenaka vision président de République. Na makambo etali union sacrée to kolobela yango parce que qui est l'autorité morale? Et le président de République. Mais to zaka eloko moko. Dans la loi là-bas, il s'agit 75 morts, mais vitesse, il y a réaction, il y a Union africaine et salument polémique par rapport, il y a réaction à la présidence de la République. Apparemment, président entra, il y a Union sacrée, le président sénégalais a tweeté qui bien avant que le président Stopembo Kanabiso, Tolo Beali Kamboyango, mais salument polémique, il y a ici que polémique et c'est normal que ça la polémique. Et ça le met à niveau ni polémique et ça le met à niveau ni. Et l'Obami depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Et l'Obami et l'Obinini. Il faut que tout le monde comprenne ma cambo. Moi de tout ça tant que les canabitando que parce que topé ça communication peuple balikam. Moi na drame ça mais il y a train au batonde ba Kofi wana o alo là-bas. Ngana lo baka yango. RDC eza pays na biso. Mutu na kata secteur na ye il faut ça musala. Musa na ife monana. Malamu. Moi na kati ya accident nande salema ki drame wana o ya train de bato akufe belé. D'abord je présente toutes mes commisérations na bato bakufi pe ba famille biologique na bango, pe ba famille politique na bango, pe ba famille religieuse na bango. Pe ba connaissance na bango et to kaboli mawa na bango biso le pouvoir en marche to présenter ba mes condoléances na biso mais to zala kana ministre ya transport na Katamboka ministre ya transport national azali pe to zana ministre ya ba transport provincial musala ya ba ministre ya transport provincial ezalaka nini oza ministre ya transport provincial musala neza il faut kolandela banzela o mituke zoleka est-ce que nzela eza malamu est-ce que banzela o batrain le kaka est-ce que mabende wana eza malamu est-ce que mituka oyo ememaka biloko est-ce que ezomema yango na poids ya koleka kilo eleki soki eleki ekoya kosala ba cause ya mabe bato bakoya kokufa est-ce que na train bato bakoki kokota combien kilo ya bato ekoki kozala combien po tango tozolonga place boye tokoma place boye ke dégâts ya mabe esalema te mabe namonaka place wana tozalaka ce qu'on appelle comité de suivi ezalaka te côté na suivi ezalaka te c'est ça omona le cause bato lelo bovandi bo couré bomi bato bovandi bo érosion bomi bato érosion bovandi bo drame salemi bovandi bo accident salemi ya autant bato na bakufi je me suis posé la question côté à là-bas ministre provincial ya transport ye azana équipe na ye mobimba azana cabinet na ye suko cabinet na ye wana na service ya transport provincial est-ce que bazaka na kati ya étude te ko étudier banzela
est-ce que vous avez étude vous pensez que Mabé outil de côté il y a un ministère à transport? Il y a deux causes. Cause, tu as un ministre transport national. Et tu as un ministre de transport provincial. Moussala na bango ezalaka nini? Au moins lelo na poto, est-ce que mon akaba accident ça les ma papa? Ba drame ça les ma papa? Non, na poto ba biloko ne ça les ma te poani. Mundela si a comprendre. C'est pas que ça les maté, ça les ma mingité. Mingité, on a dit que ça les ma mingité. Poani mundela si a comprendre déjà. Yon a été kolbana bi aux ministres ya transport national. Ministre de transport national azalakana comité national na mobimba ya transport. Peut-être dans ba ministre provincial ya transport na chaque province. Yo za ministre de transport musala nezate okofanda na bureau. Non, il faut appeler na équipe no mobimbezo landela. Boke na nzela oyo. Est-ce que nzela wana est-ce que route ezali macadamisé malamu ou bien ezali malamu te? Botala non parce que ba mituka minene zole kaka wana. Botala nzela wana. Ça c'est la première question. Et la première révélation on a révélé bato. Ba ministre avant dans le bureau, ba salaka équipe te étude te ya banzela. Kenzela c'est baby. Ah so mituka ko leke ko ya ko sala danger bato ba kufa. Tolongo kota mituka, ozui lisusu kota ba train. Aso bi kende toza ba mabende sous ces sous makasite. Ba mabende o train voma elekela kalikolo wana. Eza sous makasite. Est-ce que équipe a suivi elandela biloko wana? Jamais. Les cas awa na côté na Flamboya, hein, na côté Andolo, train yutaka zande zo ki matete. Ya matete zo ki zande. Bota lanzela na bien. Botalango bien. Tasu koma benga mona. Très oleka, mais bato bavandaka pembeni wana. Pas même 20 mètres, mais bazata mususu au moins de 5 mètres. Suko lelo soki drame salemi kelelo. Bou. Chite salemi. Bato baza pembeni baosani, baokufa. Mais il faut prévenir que guérir. Voilà, c'est ça il faut qu'on prévenir makambo. Yana mona erreur bato na bakufi pona nga. Eza erreur mobimba eutakana eutipe na niveau ya ministre ya transport national pe ba ministre transport provincial. Musala na bango ezalaka nini? Il fallait moi chose ministre ya transport musala nza tambola kana nzela. Sobi ko tambola nzela te tia équipe mobimba esalaka suivi. Ndenge to mona ki bato bakufa ki awana matadi kibala. Ezaki faute ya Sinel. Sinel be ki bato bazalaka na me otie singa courant wana. Après avoir côté singa courant, yo ministre ya habitant. Il fallait pe kosa ni kolongo la bato pembeni. Ke bolongo moni songi de bateboy. Eloko boy kosa le madege kosa. Marchand les a de localiser il y a longtemps batune balinga kokendete apparemment. Mutu makasi pe ya bato. To sol bela non? Ya mutu makasi pe ya bato. Ya on otiko biselo mususo. Bato pe ya transport. Tolongo côté ya transport mituka na ba train. Toujours peu côté ba ya ba aéroport. Est-ce que ba aéroport wana eza vraiment ba goudron eza malamu? Eza malamu te. Tala bien à côté Andolo awa. Yo moko le kana Andolo komona. Goudron eza malamu te. Ya mwana ozupe kotana bato misusu bazo kufa na nzela mai. Et pas biso kolongo ati Kinshasa ko kende na bambandaka. Ba dégâts au sein mais ba inondation. Il fallait équipe mobimbe za la kana elandelaka. Par exemple, avion oyo, ou mutuka oyo, ou bateau masuwa oyo, ou bien train oyo. Ce qui que comité de suivi ezali balandelaka et koki komema bateau combien kilo bateau ekozala combien pe charge ya biloko bateau ekozala combien ba misusu bakoma kolekisa sikoyo kilo ya biloko ebele siko tango kilo biloko eleki ebele nde yango na yaka kosala ba dégâts wana. Ya on a sengi kaka na ministre de transport na secteur na ye na ba ministre provincial tout oyo esami na lolaba eko salema na mbanda ke pananga bon kuna pe na mbanda ka moesa mezate po ba mituka pe ba pesa biso yango pete
mituka kuna ambandaka pona ko ketina biforo récemment incendie et salema qui na balnière moko na maluku pe za ki pe drame et bomaki bato été mais ba blessé baza oui wana kuna za ki essence essence de salema ki nakati balnière nakati oui zika ki pale tout c'est même problème ya surveillance nengo uti koloba tout le bel oui surveillance il fait salema équipe mobimba ministre transport national pe ya ministre transport provincial Moussa bangeza te akovana na bureau Moussa bangeza ko kitana terrain ozomona lokwa to mona kana kintaza tabanzela nde baby tracasseries et paille pourquoi parce que suivi ezate so lelo suivi ezali babuzo bani osalema te mais ma patron pe babalinia pe babato bon pe fu balandela nyonso ana c'est ça ya na bini na service nyonso na secteur nyonso il faut suivi ezalaka boko bake na mutuka oyo bobando memata mususu 50 personnes so même 50 personnes so ki biloko ekokoti fezala 20 biloko ekomata 21 te poso komi bo kilo boye ekosala boye dega ekosalema voilà kotande suivi mezalaka te so suivi ezali mais bako kufate na babiloko abo ça fait débat changement ou non révision ou non la constitution. Quel est votre point de vue? Non, pas question de réviser la constitution. Je l'ai dit chaque jour et na loba kongo mikolo nyonso pas question ya makambo ya ko réviser constitution. Mais constitution la Bible té so exemple ko mabena moi ba faille est-ce que ko retoucher ça cause un problème? Yoka au moins constitution oyo tozo utiliser lelo ngana lobaka yango Kabila l'ancien président Joseph Kabila c'est le premier sénateur congolais vivant. Nabisa ko musuna bike no ba mindele to landaka songi songi ya mindele te. Ozomona to landaka songi songi ya mindele te. Constitution biso lo tozo utiliser le la constitution 18 février 2006 modifié mon article en 2011. Cette constitution a été promulguée par qui? Par Kabila, l'ancien président. Ngana bakango Kabila za bilo misato. O ngavo mana sepela ipa nae. Nako bosa na nyonso mena bilo misato na kotika jamo bosa nango. L'ancien président Joseph Kabila azwaki pouvoir na 2001 akutaki mboka ezaki divisé en 4 parties. Mbemba Kotoyo, Zaidi Ngoma Kotoyo, Azaraisi Robert Wakotoyo, Zaidi Ngoma Koto. Kabila avait accepté ya ko diriger mboka, ko sala 1+4 pour na ko diriger mboka boya ki mboka kabwana. Ozomona, c'est quelqu'un m'a félicité. Ozomona, c'est un bon président à l'époque. Alaksaki que non, il était vraiment congolais, pe alingaki mboka na ye. Kolongwana azuri sous constitution alongoli biso na makamba ba dictature. Angoso a dictature a memiso na kata constitution. Que peuple moko ponaka président yolingi. Tolongwana passation de pouvoir ekoya ko salema. Et ko salema ndengeni. Président entrant et président sortant. Nanzela constitution kaka. Il n'y a pas question à réviser la constitution. Nathan Kabila, tant que dans opposition, tu vois qui m'a révisé la constitution. Kabila il a révisé la constitution, tu vois qui a. Ben que bah revoir tout ça. Mandat chef de l'État de 5 à 7 ans. Tous ont kende. Et là quand on a présidenté, et là quand on a député, bah maïle mabé. Ça tous ont kende a dévoilé secret. Moi je suis congolais et je sais que le président de la République, Fatih Beton, a respecté la Constitution. Pas question de réviser la Constitution, parce que les lois qui ont dit que réviser la Constitution, et qu'on ça l'occasion à Kabila à cause de l'issue. Toboyaka Kabila a révisé la Constitution en 2016-15 à l'époque. Nakanisi Tosaka va marcher Bela Batumsusu, Baka perdre vie na bango. À l'époque, Naïbi que si je m'abuse, Ezaki, président de l'Assemblée nationale, c'était honorable Aubin Mina Kunjala Njoko. Ba député ba pesaka gona bango pona ko modifier l'article Moussous. Mais tant que na Sénat, à l'époque c'était
ndeko na ngai kulutu na ngai Équateur papa nani sénateur nani kombo nezoki mangai bon nako so ezongi nako ki ko rappeler ozomona aboyaka yango ozomona aboyaka kengo wa dondo voilà kulutu na biso koko na biso kengo wa dondo aboyaka yango abi pas question ko réviser ko ya ko modifier ayeba ka dia question ka ba modifier yango elinga ke luka glissement que to bandela nyonso à zéro lokola to boyaka révision à constitution à l'époque awa pe na kata pouvoir na biso tozo boya makambo réviser constitution. Qu'est-ce qui cause problème? Le temps au balimba sala ngo to idée au derrière révision. Au moins nazo ba que pas question ko réviser constitution pourquoi? Soit qui to réviser constitution to revoir constitution yeba que tout est na mai to bandeli compter à zéro to ko bandela siko compteur à zéro nde yango ekopesa isusu lelo makoki na ancien président Kabila a postulé lisusu nde loko ngana zolinga te yango wana so le to revoir constitution président Kabila kozonga siko tala mabe place ça. Est-ce que constitution est pékisi à zonga? Constitution oh tout ça na pékisi à zonga au moins asali babi président Ali 5 ans est renouvelable une seule fois. Oui. Mais il lobby que le colossal déjà demandé na yo ok ko vendre libela. Il faut tout comprendre à ma place me sou bien. Le colossal ça assez sali déjà 2 ans deux mandats na ye plus si musu sona mi balé o baki ko tricher hein à ça 18 ans aki opé manaye. Pas question kasonga. O sali ba mandat na yo ok ko vendre. Pas question qu'on songa les sous non. On est local toyo kanate. L'ancien président Kabila, il a fait sa part avant d'anaï na kingakati to monaka e to monaka kulutu na biso papa na biso Kabila grand frère na biso notre ancien président to monaka na miso. N'est-ce pas? Avant anaï. Pas question makambo réviser constitution parce que ça va donner l'occasion à monsieur Kabila ya kozonga lisusu nakati ya mboka po diriger biso lisusu que plus tard comme président de la République. Pour toi, il y a que non, parce qu'il est compétent dans ancien régime de la population. Mboke tikala kaka bongo ya mwana na mwana. Ndeto boyi. Lelo, tango lelo bande kona ngai, bazo lo bake non, tolongo la mandat et comme on a 5 comme on a 7 ans. Ezaka pour na président de la République yemo côté. Ba député be bazo luka bongo ba bi que non, tolongo na 5, son président comme il a 7 ans. Ba député peut automatiquement ba comme on a 7 ans. On y fait bango bien. Ba député va rouler population. Population ce qu'il faut comprendre. Mais pourquoi pas proposer que non bon ça va le quoi to daki na 5 ans, tout le monde a 5 ans siko to son ata na 4 ans. N'est-ce pas? Pour vous le temps ne cause pas problème et ça on a katia ya tango o pesi élite mais ça et totika na 5 ans na biso. Totika na 5 ans on n'a pas question à réviser constitution. Parce que Ekopé Salelo, Nzela Nandeko Kabila Zonga Isusu a postulé comme candidat président de la République. Ou comment on appelle Joa Zonga Souko diriger Biso? Non. Mais aussi l'actuel président a plus de temps. Non, aussi 5 ans, non. Aussi 5 ans, Ekoki. Biso toujours soutenu le président de la République, je suis combattant. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a dit que les locaux modifient la constitution? Bien sûr. Toyokani les locaux topé Sassiko, président de la République, 7 ans. En ça, le quoi 14 ans, on c'est l'équipe et bandela 0, n'est-ce pas? Si on est aussi cassé les 14 ans, plus 5 ans, ça comme 21 ans, n'est-ce pas? Si on écoute, en cause ça, kaka, ma mandat n'est pas kokenda kanaye. Si on a envoyé à kokende, à koko ma deuxième sénateur congolais vivant kovanda. Ozomo na teke zo ekozasiko mabe makasina na ndenge nini? Président Moussus oya koyaka plus tard yende mutakoya ko bénéficier na biloko wana eza lokola tozo lukato salela moto Moussus nzela eza ko tozo tracer nzela moto Moussus jamais comme de loi sur mesure. Eh oui eza ko tolinga to fungolela moto Moussus nzela kete ta moto ana koya boye pour ça 7 ans non. Mais eza débat oyo kozala peut-être session oyo et kolobama na parlement émission maman journaliste nazo baboye dimisa moi 1 minute
lelo soki loka ke no ba réviser constitution et kozongisa lelo Kabila biso tolingite. Pas question makambo à 7 ans. Moi je connais le président de la République un peu bien, azaka catégorique. Président de la République Fati Beton nga lingamboka ne akolinga makambo réviser constitution te. Akobo yango. Mais est-ce que ouais biso ke loka le salemi et ko sonner ma bé pona nini bato bakobaki non nata Kabila boboyaka nata na bino siko bondimi o sonner ma bé ya to lingite biso to lika ke non président au sali 5 ans na yo OK au sali 10 ans na OK mais soki ke ba député ba koluka ba proposition ba article mususu po ba renforcer ba article mususu pour na intérêt ya mboka. Ça, je serai pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, pour l'intérêt de la vie sociale, pour l'intérêt de la sécurité, pour l'intérêt des soins médicaux, pour l'intérêt de transport, pour l'intérêt commun, pour l'intérêt collectif de la population de la République démocratique du Congo, va renforcer l'article Moussoussou. Wana, je serai pour. Très mais bien. pour encore réviser la constitution, bato bazo bana 7 ans. Biso to linyango te. Très bien. Topo yango personnellement biso le pouvoir en marche to linyango te parce que président Moussousa kwaka plus tard akoluka zo 7 ans akoma pe na 14 ans. Okomona lelo faut mona ka musika. Lelo so to koma lelo na 7 ans tondimi pona président Fati oui. Mais oya koya wana tanga kolinga sa 7 ans na ye au comment on va opposer au bazon di malelo à l'époque de bon l'avenir bakozala tamsu ba opposant kaka bango bato liboso bakobake no tel c'était zebele to revoir constitution to zonga na 5 ans de tozalaka mais pona to comme na ba tiraillement on a été à l'époque lelo déjà pas de question ya ko réviser constitution. Président Fati Beton a kosala 10 ans nae. En 2023, biso le pouvoir en marche, tokopé ça est second mandat nae. Vous assure ma casse. J'en suis sûr parce que toko voté massivement parce que bilan nae ezali positif. Tout peuple congolais doit voter. Tant on habite toko voté c'est-à-dire ba congolais nyoso. Toko voté parce que azalina vision malamu pona mboka. Sur quelle base beaucoup voté, sur quelle base osons s'appuyer sur quel argument? Il a restauré ce qu'on appelle la diplomatie de la RDC. A restauré le diplomatie RDC. Le sécurité, ils ont la carte en boka zoluka. Il a montré sa bonne volonté, sa bonne foi, que Mboke Kende Liboso, mais le président de la République, il est combattu. Il est combattu par... Il a été combattu d'abord dès le début par FCC. Baki Kobundise pour arrêter na mandat na été. Une année après. Maman, le pays de le début a été dirigé par la coalition. Et jusqu'à présent, le pays est dirigé par la coalition. En 2023, Toko Kabola bilan. FCC ça qui 2 ans et demi à Toko Kabola na bilan. Léon a kata union sacrée. Toza Léona MLC, AFDC, Ensemble à Moïse, Aya pour Soumabilo. INC, Toko Kabola Bilana Bango, les pays dirigés par la coalition. Yango nanga na lobaka yango que président de la République qui toko ko pese rigueur ya makasité parce que azali na majorité propre ya ye mokoté. Soki to lingi to juger président de la République bien, to pesa kaka second mandat, to pesa kaka ye mokoté mais to voter ba député lokola biso, to na côté candidature population yanga Équateur ba ko voter nga. Mais est-ce que tango ba ko voter biso biso nde ba to ko pesa majorité propre pour la président de la République à cause de la majorité il y a 450 députés il y a Yemoko. Mais est-ce que août 2006 nambo qu'on a biso parti politique mon côté la majorité absolue. Mais nabini c'est pratiquement impossible. Est-ce toujours par coalition. Oui, on a biboni. Na lobby IDPS ka Yemoko te nabi to kopé sa majorité. C'est-à-dire LPM to kopé ça y 50 députés dans parlement. IDPS a 100 députés dans le Parlement. Tu as combien? 150. N'est-ce pas? Ba parti Moussous wana oyo, y a biso moko ya bana maison mère IDPS.
to sala lien na IDPS to pesi président IDPS a pesi 100 biso LPM to pesi 50 combien 150 ba parti mususu ne pesi 30 40 20 25 alors comme la majorité propre il y a toujours coalition si non c'est que non nalobi bien ba parti ya biso moko ya bana maison mais ya IDPS. Très bien. Ba parti ko ba MLC ba FDC ba INC bangote parce que les lois qui ba ya na kata 2023 et okuluka soto ki na kata coalition tato comme le na kata coalition makambo simba isusuté ozomona wana ekwako to bindeni discours ko zala kaka bolobaki na 5 ans ki no bozaki na kata coalition lelo isu na kata coalition eko simba te wana to kozanga discours ko pas population voilà ces émissions tant on a biche Sili vous êtes pour ou contre le dialogue pour que tokena maponda miyambo tokena maponda tolingi makambo dialogue te dialogue tala faut tout la vérité le président national de l'ECD honorable Martin Fayoulou Madidi nalinga kaimingi parce que c'est un grand frère hein? C'est un grand frère pas la politique c'est un grand frère azam kolo nanga papa nanga mais ce que le comment to recadrer au moins le loso Kabila lelo atika le pouvoir et ça ben fort pesa ya monsieur Martin Fayoulou Martin Fayoulou a sala ba marche hein a sala ba marche a sala ba marche belé pour na Kabila atika pouvoir c'est le président de la République qui est mon kabenga soldat du peuple azo mérité respect mais pour na makambo italia dialogue on a vraiment grand frère na ngai Martin Fayoulou bossa na dialogue ezate ozona via zo luka dialogue pour nini 2023 ba élection ezalate pour abi que soki pour na 2023 so ba élection ezate tout ça la dialogue pour y à se retrouver atana na 3 ministères ou bien 4 ministères. Mais dès qu'il y a un processus électoral, vous pensez que tout est bien, tout est rose, et tout est directement à l'élection? Naïbisio, président de la République, c'est quelqu'un qui est sérieux. Pourquoi tout ça va bien les lois? Mais ce n'est pas le président qui organise les élections, même s'il donne le go. Et attendez, il est le commandant suprême. Il y a des élections ou pas? Il est le commandant suprême, il est le première institution du pays. Mokoloto asuke koute pa na ye. Apesi volonté. Président de technique. Yo na biso président de République a apesi dia gona epona élection za mana 2023. Ya on a 5 sikona chef du gouvernement Samalukonde atia misolo apesa ngona seninde ko kadi mana équipe ne mobimba pour ba organiser l'élection en 2023 to respecter constitution. Parce que bi mutambo ezanini. Il faut ba que monsieur Samalukonde azamuto alaki na kata famille ya ensemble. Ataza mutu ensemble a Moïse mais parti na moko zana parti na bango wa utele zaka na kati alisanga ya ensemble bazo lukato kelelo glissement salema pour la population finga président de République que président ba afinga mana 2023 moni premier mandat na yeka violer constitution au moni non to bi ba jeune na bango to lobi boy coûte que coûte élection fait ça mana 2023 to écarté bato oyo élection seulement, il y a des députés nationaux, députés provinciaux, tous à l'ana, tout sa présidence de République, majorité parlementaire, peut tout sa majorité dans le gouvernement. Il y a un mokopo, mandat en attendant à Kozango, au moins n'a pas même 2 ans à Kambosi Manakatamboka. Yango na émission élection Kozala, en 2023, pas question de dialogue, mais c'est Fayoulou Azoluka dialogue, dialogue au Salemate. Na comprendre pourquoi ndenge via zoluka dialogue pourquoi via zoluka dialogue ça m'a pas via comme na mpiaka moi poser ça mpiaka non pas juste non mais ça n'a pas oui pas juste là comment si les choses ne vont pas bien et que moi l'amboka monique et sengel ko vanda ko so non pas question makambo dialogue la meilleure solution tant qu'il y a une élection il y a lobby kazaka président Eli on a lobby les ali président Eli c'est-à-dire et accent aigu elle na i Eli pas une asuka mais Elia ba kaza président Eli n'est-ce pas souka so banga so senga dialogue point tant que na 2023 ya on a zo rassuré on a ebisa ko loko aucun candidat quelconque oya ko battre président Félix Antoine Tshisekedi na 2023 zate
parce que président de la République qui Fati Béton, il y a l'ingami na population. 4 cognos sur RDC, balingi. N'Équateur mobimba ipana. One statistique au Sayaki. Mais sur le président de la République a l'ingami na population comprendre que le président de la République a une volonté à kosungamboke ke de liboso déployer. Moi déployer comme président de la République. Bah c'est quand même sur le auto yebi yango déployer comme président de la République. Mais l'ancien régime yeba ki yango te. Et là que zo bo ma président de la République ka eloko moko. Pour azangi majorité ya ye moko. Tango biso LPM na IDPS tokopesa majorité na 2023. Au moins na mangungu oyo zomono ekozala souté. Ya on a lobby pas question makambo ya dialogue. Monsieur Martin Fayoulou a se préparé kaka na 2023 ndenge tobeta ki na 2018 azwa ke chèque na 2023 biso ki azwe belé hein yozala 2%. Ça en est fini pour aujourd'hui. Votre mot de la fin par rapport à l'émission de ce jour. Là qu'on a quoi kolobaka que non, pas question, il y a dialogue, dialogue exaté. Mpia kande mutezo beta vient na biso. Martin Fayoulou oluka dialogue esal mapo azo moi 4 pour ce ministre ati abango non. Likamo kuta dialogue abosa na ngokutu. Abosana. A préparé neka 2023 ndi azo préparé. Si vous avez bonne concertation, tant bien aïe pourquoi Kenda te soit avec pendant pour sa poste. Ma PK. Vous avez ma PK. Aboya qui m'a consultation andimi siko dialogue poani. Pas question. Loko la boya qui koya na consultation. Awa pe na kati ya dialogue. Dialogue ezate abosa na ekutu. Nana ngoma ko diriger dialogue. Pour vous tout est bien parti, allons vers les élections yango. Ya on a biso que biso toza prêt pour na 2023. Attention babi que l'élection dans mois de juin. Biso déjà LPM na IDPS toza prêt pour na to reconduire président Fati Béton. Biso LPM le pouvoir en marche. Toza déjà prêt. Toza trop sur na bino est-ce que la population sangam na bino. Mais quand moi je parle, il y a pas que population de Mouteti ndinga aw. Population bazoti ndanga bino président na biso ya le pouvoir en marche. Tango zo le kana bitando ike yebisa na bato pe bisa mama journaliste que non biso de la population toza prêt pour na reconduire président de la République. C'est fini. Yango na sengi na population ya Équateur. Ba se préparer pour na reconduire président de la République na 2023 parce que azana volonté ko sunga mboke ke liboso. Lokwa ba bisa kinga babi tatao toza prêt. Ce que l'élection est en juillet, candidat na biso en Équateur, ezakaka Fati Béton, Nambandaka, na Gemena, Lisala, Bwende, Badolit, Bumba, babi candidat na biso ezakaka Félix Antoine Tshisekedi. Ata yene ko sa campagne te. Biso moko toko voter ka ye. Ya on a sengi na peuple Équateur, peuple équatorien, peuple équatorien nyonso. Président de la République azoya en Équateur, ce qui a fait du mois à terre, à début avril. Tout préparé déjà un accueil chaleureux, un accueil triomphal. Tout yambaye, tout yebisaye, ndengeni l'Équateur ezali. Équateur, to bénéficier te na gouvernement ya Ilunga Ilunkamba. Na gouvernement sama lukonde toza ko se retrouver te. To yamba présent na biso to yebisaye. Après émission a eza lundi non. Jeudi ou vendredi nazo kende Équateur. Na kokena mbandaka Gemena Badolit Lisala Bwende pour na préparer mobilisation pour la présidente de la République. Cécile, monsieur Cécile, j'espère que vous avez un discours et puis par rapport à l'Ikambaram. Rami tolingi ezala supprimer pour na yoka ki balobi que non. Ezala supprimer. Non, toyoki namoni na yoki na tangi babi bato ba bando somba 10 gigabats babanda kokata bango pe tolinga lokona te eloko tolinga oteka ndenge bakata kiramana ekata na libela toboyi ndeko Anicel Oleka merci na ndenge ndimo ya micho na biso merci na bandeko nyonso balanda biso partout le bon tokutana très prochainement na susi moko ya ko servir bino tika ete nzambe abenisa mboka Congo bon début de semaine pekinya na mabota na bino.